mokili pasi, mokili somo, mokili makambo. Kande bayebisaka biso tambola na yo mokili omona makambo. Makambo yaka, makambo ezangaka te. Place nyonso nga nalobaka toujours bato bazalaka, makambo ezangaka te, makambo ezalaka toujours et encore. Na ndenge moko mosusu ya bien, na ndenge moko mosusu ya mabe. Neti ya lelo oyo tolingi tobetela lisolo la famille eza makambo moko eye na ndenge moko ya mabe de l'autre côté. Côté pe mosusu na koki koloba ke eye na ndenge pe ya bien bandeko nanga na système moko ya somo. Lelo penza na memeli bino papa na biso Yandi Mosi. Ebele ya bato toyeba ye. Toutaki kosalela salela yeba émission awa Yandi Mosi abandaki kolela nde kolela basondoli ye batiki ye e mataki e kitaki et finalement lelo oto lo babandeko nanga papa na biso Yandi Mosi Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, ko awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Sensibilisation kandenge zalaka Gavker ayeli bino ba makambo moko kitoko Gavker ayeli bino ba solution moko ya bien Gavker aye pona ba solution ya kitoko penza mingi makasi kandenge na lobaka papa mama de partout oyo bolandaka Étoile Nines TV en tout cas ce que monique na nzoto na yo ozoyoka bien te ekozala malamu obenga Gavker kozelaka te ke no tango kokweya nde place wana siko oluka baminganga oluka bakisi ekozala mwa pasi pe mawa ndenge toza boye mutu na mutu ayebaka nzoto na ye mutu na mutu ayebaka nini ezotambola bien te nini ezotambola bien ezalaka bongo kote mosusu ya bamama soki omoni ke ozoluka mabota ezosimba te omeki otamboli na tour oyo nakoya kosenga na yo bengaka Gavker bandeko nanga solution ya sur kuna penza soki okoti bandeko nanga okosimba na yo mwana na yo na ndenge moko ya bien eza na bamama mosusu omona aza na ye na zemi te me ayoyoka na libumu neti mwana azoninganaka mosusu ka ndenge tokendaka na fin du mois ka ndenge tokotaka biso basi omona bato mosusu bamama mosusu makila moko ezobimaka bato mosusu omona vandi 6 mois mobimba makila ebimaka ye te me aza na zemi te aza kutu ata na tonga te bandeko nanga bomitalila la santé n'a pas de prix oyo nalobaka nanga chaque jour tokoki kolia mais soki ozolandela nzoto na yo yango bomonaka bato mosusu olalola mutika boye okufi na ndenge moko ya mabe yango Gavker aza wana pona kosunga bandeko nyonso. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Nines TV.
j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino papa ya Ndimosi. Ebele ya batuto yebi papa ya Ndimosi aza moko ya ba comédien na biso oyo asepelisaka biso. Comédien na biso oyo ajouaka penza kitoko, comédien na biso oyo achangeaka ba humeur surtout na biso. Lelo oyo toye kobeta masolo ya Ndimosi la famille parce que quand la lobaka toujours soki akoloba ezali tokoya koloba. Soki pe akoloba ezate la famille bokomona biso pete. Donc ndenge bomoni biso toye awa pona kolobela Ndimosi c'est que ya koloba ezali. Avant na kota na mwa mozindo ekozala mwa malamu na ya kosensibiliser bandeko nyonso balandaka biso po pe bandeko nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que totiaka émission ya sika bato ya sika pe bakotaka. Yango na sensibiliser bino nyonso. Si c'est vraiment toute la première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu. Bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Bambote nanga na ye moko Mama Lisi Mpitu ya balisi. Bambote nanga na ye moko Madame Madrine Mafuta depuis quelque part. Bambote na Mama Eugénie Zemanga et pourquoi pas Madame Vicky Mambonzo. Sans oublier Madame Judith Diampovisa na système moko ya kitoko. Voilà. Toko tana makam na biso. Papa na biso Ndimosi ayaki kolela sur les réseaux sociaux. Alelaki. Parce que bino moko boyebi papa na biso azalaka na mwa problème ya nzoto na ye oyo etungisaka ye. Problème ya nzoto na ye ezalaka motema na ye, donc il faut ba renforcer motema na ye. Donc azalaka na ba rendez-vous oyo alandelaka. Siko ba rendez-vous na ye wana alandelaka ngo wapi? Alandelaka ngo na Afrique du Sud. Et yaki kosala que Ngonga ekokaki. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation quand ndenge ezalaka bandeko nanga na système moko kitoko na système moko bien bamapango yango yo bamapango ya koteka sombela bana na yo lupango misombela pe yo moko lupango ngana lobaka toujours et encore kolata kolia ba voyage kilikili bandeko nanga un jour ekoya kobetela biso maboko te mais soki osali mwa eloko ya malonga ezalaka nini pona biso batu ezalaka mwa lupango na yo somba mwa lupango ata soki ozo futela ba place moko boye mais yo moko de ton côté
te oyebi ke naza na mwa lupangu na nga na si na somba, naza na mwa lupangu na nga nazotongisa. La famille, mosusu nayokaka soni na bamatanga mosusu tokendaka omona bakomi kotuna bana. Papa na mama bakufi, batikela bino nini? Omona bana bakomi koyoka soni na place ya baparent ke ndenge eza boye batika na bango eloko te. Esalaka soni. Okufa otikela bana na yoka mbetu na bamasani na balutu, en tout cas esalaka pasi pe mawa. Mais soki kozala bien osombeli bana na ata mwa lupango moko ata de mapango tongisi ata tango kufi bana bakotelingana te, bana bakozala na place oyo bayebi ke awa eza epai na biso. Voilà. Tozonga na mwa makambo na biso kandenge na obeta masolo ya papa na biso Yandi Mosi. Yandi Mosi nzoto etungisaka ye makasi. Muto abandaki kosunga ye makasi ezalaki mama na biso Olive. Ale tango bango pe baye kolongwa mama na biso Denise Nyakeru nde ayaki kozwa relève. Akomi kosunga papa na biso Yandi Mosi. Siko ya toro oyo toyebi te nini lekaki. Toyaki komona ka papa na biso Yandi Mosi ayaki sur les réseaux sociaux azolela que akendaki komona ministre na biso pour que asungaye a voyager aya akende Afrique du Sud alandela ba traitement na ye, mais eyaki kosala que no ba policier o bazalaka libanda balingaki akota te, bien que a expliquer bango problème na ye to déléance na ye, mais balingaki na bango koyoka ye te. C'est ainsi que ayaki sur les réseaux sociaux pour na kolela. Biso nyonso tosalela ye ba émission, en tout cas jusqu'à ce que ekomela ministre na biso eyaki kosala que papa na biso ayaki finalement ko voyager. Tango a voyager wana akoti pe Afrique du Sud ake kokutana pe na docteur na ye kandenge ezalaka mo makambo ezokende mwa bien. Sikoyo eloko kaka esali ke non lelo to ya kobeta masolo bandeko nanga ezaka ke non mutu oyo yambaka papa na biso Yandi Mosi depuis l'Afrique du Sud, parce que toyebi ke akomaka na hotel te, mais azalaka na place ya ndeko na biso congolais nde ayambaka ye. To na côté pe ya papa Yandi Mosi, est-ce que moyen ekoki kozala ovandika na Afrique du Sud okomi kolandela ka zoto na yo? Parce que ba makambo oyo kosala ke non ozongi muke il faut okende lisusu. Si peut-être ya toro oyo olingi lisusu okende toloba nanu basilisi kandenge baolandela yo makambo nyonso ezongi bien, parce que après 6 mois lisusu faut ozonga kosala ke ozongi na Congo. Après 6 mois lisusu faut ozonga esimbi lisusu te. Peut-être que biso toye kosala ba émission mais esungi pete ekozala ndenge nini, parce que biso tomona batu ebele basala bongo, surtout batu oyo bazana bambongo malunga te, batu oyo bao dépendre na baninga mosusu to na bandeko mosusu to na batu mosusu basala bongo. Omona place o bayambelaka ye aluki avanda na ye kakuna pour que makambo na ye ekendaka bien, pour que azala mutu te ke non lelo akende lelo azonga lelo akende lelo azonga, parce que na Congo na biso makambo eza ebele. Ba makambo bandeko nanga eza ebele, ezaka makambo ya papa na biso Yandi Mosi te. Soki ezalaka ndeko na ye oya yambaka ye na yebi ke ezalaka mwa pasi, surtout na ba pays mosusu bandeko nanga vie ezalaka facile te. Na Congo na biso koki koyamba na yo mutu yebi ke eza ndako na bino bofutelaka te, makambo nyonso tu ok. Ata soki bozana ya kolia te, mwa matembele kozanga te, mwa Thompson kozanga te, mwa lipe kozanga te. Siko na bamboka mipaya mosusu surtout pona bandaku. Omona bandaku mosusu, mukolo ndaku asi akati nini ya batu. Omona bayebisi bino na 2 chambres, au moins 5 personnes, au moins 4 personnes. Toyebi ke ezalaka bongo, mais soki probabilité to possibilité ezali papa na biso Yandi Mosi avant d'aka en Afrique du Sud. Je m'excuse, avant dine kakuna après 6 mois ake komona docteur na ye alandeli ye ekozala moi bien que ezalaka après 6 mois il faut mbutu parce que kokende nyonso
ya papa na biso ya ndimosi ezalaka toujours mbutu sur les réseaux sociaux. Il faut kaka ba chroniqueur na ba chroniqueuse bakota likambo wana nde omona aokende. Sikoyo ozala na tour mosusu kande na lobaki. Peut-être ata biso na côté na biso to sali makelele mais esungi nango te. Mais soki aza kuna ayebi ke docteur na ye aza wana azozela ye 6 mois na ye aokende na pete nyonso. Mais soki pe ba moyen na côté na ye ezali parce que problème pe ebomaka biso ba congolais ezalaka nini. Soki oza na bato yebi ke bato kingandi basungaka yo ata soki yo moko oza na mwa mbongo na yo omona bato mosusu balinga ko dépenser ba mbongo na bango te. Ako préférer azelaka mutu oyo asungaka ye ata soki eza problème ezotala nzoto na ye akotala te. Aozelaka mutu wana ngana bimisa mbongo na ngai eosimba te. Soki de ton côté papa ya ndimosi oza na mbongo yebi ke ozala na ba capacité ya kobandaka mataka kitaka wana oki kozonga na yo Congo après ndenge docteur auti kolandela yo. Mais soki omoni ke ba mbongo na yo eza malonga te ekozala malamu ka place okomelaka senga bango bosolola basunga yo ovandi. Comme ça olandelaka makambo na yo malembe comme ça moi muke ozwaka yo pe ozo pesaka na famille wana famille oyo ozosungaka yo. Na lobi bongo parce que bandeko nanga toyebani. Eza na bato mosusu na pesa bino conseil. Soki okoki kovanda epai ya mutu ayambi yo ndeko nanga ya mwasi to ya mobali kozalaka maboko makasi te. Mwa muke ozozwaka ata mwa savon ata mwa lipa ata mwa fufu basalaka bongo. Tomona bandeko ebele omona mutu ovanda epai ya bato mosusu. Mais côté mosusu aza na mwa musala na ya muke to côté mosusu aza na mwa bato moko boye batindelaka ye bambongo. Ako préférer bambongo na ye wana atiaka na poche, bambongo na ye wana asombaka bilamba. Mais place azovanda tina mafuta kopakula basombelaka ye, tina savon ya kosokolola bilamba basombelaka ye. Ezalaka bongo te. Bandeko nanga tolongolaka maboko makasi parce que ba makambo tomonaka ngo mingi. Et la plupart des gens basilikaka makasi. Surtout biso bandeko na biso ba congolais. Basilikaka omona ovande pa ya batu yo pe ozokotisa mwa mbongo ya yonde il faut sombaka bilamba omisalaka kitoko olataka kitoko obimaka. Mais ba mosusu kuna bazonyokwa makokindaka musala tongo bazongi pokwa baya koliesa yo bafutaka ndaku ti kaka na savon ya kosokola bilamba na yo basombelaka yo tina mafuta kopakula. Bandeko nanga ezalaka bongo te. Soki oke epai ya batu normalement na tango ka ozokota na ndako mwa kolia muke omemeli bango ezalaka bongo. Soki omoni ke epai ya batu ona kovanda soki 6 mois soki oza na mwa batu na yo badepianaka yo bambongo batindelaka yo bambongo ata soki batindelaka yo ka $100 apamba bimisa ataka $30 opesa na famille wana fin du mois kaka mère opesi ka mama ya ndako mère obakisata na mwa pondu ezalaka bongo. Ata ozovande pa ya semeki na yo ozovande pa ya grand frère to grande sœur na yo soki omoni a moitié nakoki koloba na baka mosusu bato oyo basalaka te. Oui, c'est compréhensif. Ovande pa ya ndeko na yo ya semeki na yo ya grand frère to grande sœur na yo osalaka na yo te oza étudiant pamba wana kutu na kosenga na yo te ke non moi quelque chose pesa te. Na olobela batu oyo otanga te mais okenda kosala to ozana batu moko boye batindelaka yo bambongo ekozala bien penza makasi ba otindela yo yo pe kanisa place ozovanda bandeko nanga pona mwa respect na côté na yo yango bomona kana bandako mosusu omona bakomi kofinga yo keno ye avandeli ka kolia auta Kongo ye awa kovandela ka kolia na kotala ka télévision na kolobaka ebele ezalaka bongo. Donc mi pesa moi respect moi ki muke na yo batindeli yo petia moi muke ekosala malamu mingi. Congolais, congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15
awa na kati ya commune ya Maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.